D'abord, on a attendu bino, attendu mingi pour la prévoyance, la vigilance, la collaboration, dans la police, dans le service de sécurité. Les cas qui lobby, population de Monaki, Biloko. Et dans la Mamassa Siwana, Babomboana, population de Monaki, les populations qui ont alerté le service. C'est pourquoi on a félicité Vinaton Davino, Maton. Bon bangate, bon que la situation est sous contrôle. Et ça bien, félicitations. Bon ça vigilant. Bon pour la Banguna Mboka, Balebi na Ode. Si vous voyez les Camerounais, nous on sent qu'ils vont bien. Ils ont les services, ils approchent. Ils ont la police, ils ont le service DG, ils ont l'ANR, ils ont le service armé. Bon, alerter Bango de façon que Batia Maboko na Batouana. Mais bon, dans la panique, il y a Kobanga qui non, il faut attaquer Bisso, il faut la boye. Bon, paniquer. Bisso, les policiers, les soldats, dans sa banquette. Pour eux, les gens qui ont été wapi, ils ont équipé la nini, na intention nini. Pour les gens qui ont été wapi, Bisso, ils ont été wapi. Mais tout ce qui est bino, qui mia. Vigilance est là, mais panique est là. Collaboration. Il faut que soit le chef de quartier de façon que je sois le chef des avenirs, le chef des riz, le chef des riz, Nyos. Ceux qui moto en Zumopaya, à qui ne signalez pas le chef des riz, qui est dans Zumopaya, aïe pas l'angaï, Songolo, Pakala, enregistré. Maintenant, la période de Moko Yamame. Donc, les premiers l'ont fait. Banguna, qui boyebi qui bon. On a fait le boulot à la Kwamout. On boyebi ba compléo ya ba yakana na ba teke. Boyebi les gens qui na kiberiti yao. Sur ba côté wana. Biso to ko renforcer ka mingité police ba côté de façon que kimieza. Pour ça la mosala biso ba population to ko ça to ko bangote. Mais to ko ça mosala de façon que population est dans la kimia. Bon vaquer librement l'occupation amino bote kande bote kaka o ça commerce ça commerce là ke bilanga na e mais ce communiquer il est comme mabe alerter service de sécurité alerter chef d'avenir chef de rue chef de quartier motunyo so l'état encore alerter de façon que kimeza tokani merci beaucoup mutuna ezali présenter chef infirmier auto fani na groupement mwana mputu bato vraiment bazo ko mener biso vidi to abandonner misala nyonso au juste objectif na bango to yebité bazoya na bamboka na biso babomi basaboter biloko ko kata bato bambeli après bazongi na bazamba to banda ko filer tipo banda lobby chef apesaki biso kombo na ezalaki na liste ya bato o bazalaki na désordre. Comment expliquer biso mo ba kolomboka to kima to fandaka te mais bino bozo ko enregistrer na place wana bo se confier bo kutani na bandeko na bino bayaka o bayaki bozo ke ko sala massacre contre biso eza bato mususu te ba rebelle te ba travailleur kako to sala na bango nde kaka bato bazoya ko boma biso toyebi bakombo na bango toyebi bilongi na bango tukute na ye moko andimi oui ngai mutu na yeki ko se présenter kuna na mboka tango boya mputu alors naza délégué chef tango ba soda ba kenena mabela mwana mputu baza ko éclairer on ne ko tambola pona la sika ba infiltrer bazo fanda alors chef a délégué na bino papa kenena mboka pona ko la sika ba éclairer bazo fanda oyo bazo bomaka ngai na komi na mboka dimanche le même dimanche bango bakeko tiraki bakeko taki kibirika ba beti kibirika ba bomi 12 personnes soda moko na 12 civils alors na baliwa batu wana même baluba bazana kati ba Congo bazana kati donc ko boma ya bango bazo pona lesu batute donc n'importe qui ba kuteni ba bomi ba yibi ba kei donc ekili na bango conflit ngo ezana nini o ezo sala ke ba bomaka batu bongo moko ndi conflit wana tozo ba conflité donc bango bazo kanga ba bomi batu ba yibi bazongi na zamba sika bafandaka soko tali ngamubio eza polele nkimume eza polele intuali eza polele bolongi eza polele mabelango ya bango maintenant boke bo yibi bo bomi batu maponi bozo fanda te so boke bo bomi batu bo yibi boke bozongi na zamba boke ko fanda so conflit ngo so tozo batina nango te ye longi opo monaki kuna elongi oyo nazo reconnaître ngo puisque tango biso toke ko ba bomi na kibirika ba kimi nzela ya vunda ngana mi major Claude waza commandant Sojeya ngam nazo tambola na ye donc tu opéré na mission na côté wana bango bazé na mbwangimbi ba informer bon pas chef rebelle bango panzu
abino bino ningi bofandi a Major Claude azo se préparer aya ko beta bino na Mbwangimbi neto moni bilongi oyo ba ko se racheter ba memeli biso soso na fufu que non mo constituer ko tala bino po depuis oya biso ko tala to mona bino tinga mo Major ba to ba ko tala biso ba za infiltrer ba lingba ba nombre tozali po ba ko taker biso effectivement na lobaki vendredi bango batindi suma lobaki non bo se préparer toujours ko beta bino Major Claude akangi quelques groupes ya bato toujours na mboka bi soki ba ko taker ngai bato le bosu na ko bomeza bino alors il y a ce qui n'a pas dit pour hier à Zubilo quand na camion et outi Mbwangimbi na mboka zone rouge au ba rebelle ba fanda po avant ngato zonga bona Major Claude ke na mboka na mutu azali souté mais na tamo ya bimi na Mbwangimbi atie biloko na camion ba yé ba vérifier ba tie biloko na camion chauffeur aboko pesa manifeste pesa biso manifeste ba mboka Mbwangimbi za mboka o ba rebelle ba fandi aboko pesa yé atie biloko depuis toute la journée ali ko mona na te je vais chef mboka zalaki wana assez veillé bino bozo biloko bo consigner yango apa biloko me foto ba kolo nango ndeta ngamoni bakangi biloko na inde lelo ayi ko bima tango to bia voilà batongo oyo bazoko take biso na mabela mona putu bango ndeto yene na maboko na bakisi na bango bazo na bakisi na bango kuna chef nango ezali nkosi papa nkosi avait na mboka kimia nde chef rebelle oyo ya esika bango bazoko sala ba réunion papa oyoki oyo ba ndeko balobi pona nayoki ndenge ndeko alobi bongo oyebi bango pe bon ndeko oyo eza première fois nga na ye tokutana mpona avandaka mboka moko na ye te mboka oyo nga navandaka mfumu nango eza mosusu ndeko mosusu oyo mpe oyebi ye bon mfumu oyo ya mboka nde nayebi ye bango eza tomonana nga na bango mbala liboso biloko oyo baolakisa biso bakisi oyo eza ya yo bon biloko oyo eza bakisi te oyo eza biloko na biso tosambela nango na église ya Bukoko presque bato ebele ata na balabala okobima okomona bato mingi oyo basambela na église wana okomona bango na biloko oyo malobo balobi mpona bakoseli yo oui eza ya solo te eza ya lokuta eza lokuta te eza ya solo te eza ya lokuta en tout cas makambo balobi eza ya lokuta na yo outi na mboka wana ngai nakendaki mboka wana ya chef Willy bazwaki ngai nakenda kosomba mabuka eza pe première fois te liboso mabuka toyaki nango totekaki deuxième fois pe nde nakenda kosomba mabuka tozalaki na ye moko mpe chef Willy amonaka ndenge nasombaka mabuka na ngai eza te ke o nazwi libuka motu po ekomela nga lelo bafilime ngai bokoboma bato bokokata bato mitu kuna en tout cas okata bato mitu soki nga motu nakati bato mitu nzambe kaka akomona mposo oyo nalobi nayoki ngai te yo ozondima te bon nakoloyeba banani oyo baokata mitu bon bamfumu nde bakoyeba bato wana mpo nga naza mfumu te nga naza mfumu chef na bango panzu na kosi oyebi chef panzu na nkosi te mpanzu aza na mwana mputu mpanzu aza na mwana mputu na mboka oyo ye moko chef oyo na ferme ne tobanda kovanda biso na mboka mpanzu ezala mpanzu so obimisi ye boye tala moto akoyebi soki mpanzu nga na mona ete ngai mpe naza mpe mopaya nasali kaka nakendaki banda na 4e mois koluka kosomba biloko nde naye kokóma ntina 12e mois boye mpona batransport nde nabima banda 10e mois mais lokwa batransport epesaki mpasi namonaki peke ngai nauti Kinshasa naye kosomba biloko na nga bon semaine azela kaka opesaki bango soso fela nazela kaka opesaki bango soso fela parmi nazela bato ya kopesa soso yo bozalaki ntango yo kopesa soso mpo botala nombre na bango bazali yo bozalaki papa wana ntango bayaki Oui, papa Molière, vraiment, eza mawa mingi. Phénomène oyo tobando yo kango na musika. Phénomène teke yaka. Et bandi mena kopusana vers biso awa. Donc c'est pour vous dire que phénomène wana et bandi pour gagner terrain. Donc eza penza pembeni na biso. Et esengeli tutoza ozala angele. Moni tokangi babango. Bon, tokangi moyoto wana, j'ai déjà signalé ma hiérarchie. J'ai signalé ma condi d'un moment à l'autre bazoya au Zwabango na jeep ba mema babango.
Voilà, oyo ngana nakoki koloba. Na profiter pe tokomi na moment ya ba feti population oyo baza ndinga na yo ya commissariat moment message au la scène. Non non vraiment bazala na kimia police ezali ya bango vraiment toko sécuriser ba bango na biloko na bango. Totoni botoni. Merci. Na Mikao et que yo numéro 1 ya ville province ya Kinshasa ukitina Mikao ko sa population kinoise nini. Oui na yaki nano awa na Menkao kota la population. Ko féliciter bango pour la vigilance na bango parce que la population de monaki ba munition wana féliciter bango longonya mingi pour bango en même temps ko rassurer bango que situation est sous contrôle situation za mboko et donc moko ko banga ezate sengeli ba travailler avec la collaboration au service de sécurité nous sommes allés à ce que moni munguna bien moni ko mabe ba signaler la police panique ezate le ko moko ezate le quoi to récupérer ba munition wana osa banquette koyeba utaki wapi yaki mpona nini nana yaki nango lokola baindice ezali kala mingi te baresultat ekozala tosengi vigilance na population collaboration mingi na service ya sécurité pamba te mokonzi ya mboka azali kaka mpona population de façon que population ezala kimia et puis tokorenforce police awa de façon que population ezala kimia tokomene so baopération mosusu mpona kodissuade na kokanga bakuluna na badongola miso nyonso baza bakote oyo. J'arrive même en français. Alors, vous avez vu les images, vous avez vu les munitions qui étaient ramassées par la population. C'est la population qui a alerté les services de sécurité. Je suis venu remercier et féliciter la population et les rassurer qu'ils soient calmes, la situation sous contrôle, qu'il n'y ait pas de panique. Il n'y a pas péril en demeure. La situation sécuritaire est calme. Nous allons mener des enquêtes pour savoir ces missions viennent d'où, qui détenait ça. D'ici là, ils auront des résultats. On leur demande seulement la collaboration avec les services de sécurité, comme d'habitude, et de faire confiance dans les services de sécurité de la République. Merci, bonjour.